dans cette émission l'invité Bandeko Balandi Penza topesi bino botel malamu ya émission na biso l'invité ou ezali spécial ya mokolo ya lelo toye na église Bethesda. C'est vrai, toyambaki déjà le numéro 1 topé les représentants légal, allais-je dire, il y a église Bethesda ou ezara awa na Kinshasa na kombo ya père Konde to kapenza pe moi ba témoignage total à église on a Kinshasa ndenge ezalaka et on va se retrouver juste après. Et puis na suka tokozwa pe liloba ya pasteur ya yemoko père Konde lolenge kani a pamboli peuple de Dieu puis Congo millénium pe photo pambola mana bino nyonso ba diaspora bayo bozolanda biso to landa église ndenge nini ezalaka yemoko koloba na baepe tokolobisa na mwa moko pe ya kati ya etonga na nkolo toko se retrouver na suka pona to ça la conclusion ya mission ya biso ya lelo tolanda. Bonjour maman. Bonjour. Tomonyo penza awa na marathon de prière nzamba si asale leoni. En tout cas nga na yaka na PC koya na nga awa na yaka na PC nazaka so otalinga ko onzima te mais nzamba Konde ya pasteur Konde asaelinga na ju délivrance peut to na problème na mobile na ngai zo moi sa kenda ki me azongi likola nzambo o deuxième fois na nga na ya marathon premier marathon na ju victoire ya PCCili victoire mobile na nga zongi to ti lokumo ezonge pa nzamba. Merci. Amen. Bonjour papa. Bonjour. Tomonyo penza awa na marathon de prière où ezali prophète Konde nde organisa ki yango nzamba si asale leoninia. Oui, awa nzamba salinga biloko minene. Na koloba te kwa pona marathon parce que avant même marathon asali biloko mingi. Yango moninga kangami na ndaka etonga oyo parce que c'est un homme de Dieu très puissant. Nzamba doit utiliser puissamment. En tout cas, na tambola na l'église non se met pas na komi awa na souki parce que je n'ai jamais vu cet homme de Dieu comme ça et qui ne demande rien, même un rond, même pour te dire des choses, des prophéties. Alors même au côté comme ma foute de basala il ne fait pas d'histoire comme ça. Et c'est vraiment un homme de Dieu que moi je félicite. Si à Congo vous allez Belentie boye, ce bazali, alors nous avons au Congo des grands hommes de Dieu ma puissant. Alors un message na ba autant sou bazan ba problème, baza ko hésiter ko ya awa. Bon, pour na ba oyo bazo hésiter bon dans le bas nzela nzambe ezali pas force à mututé. Mais moi je dirais que tout ça la connaissance na biso, c'est-à-dire que les enfants de Dieu doivent avoir de la connaissance, c'est-à-dire qu'il faut savoir sonder. D'autant la Bible tu pas vraiment qui sont les véritables hommes de Dieu. Ils sont nombreux, ils font aussi de bonnes choses. Mais oyo nga na moni awa bon, bazali na mona même sur la télévision mais na kena pété mais là, on s'est retrouvé depuis que j'ai connu ici, depuis 2001, en tout cas, je n'ai même pas dû donner un rond comme ça, mais il nous apprend toujours à donner aux autres. C'est ça que moi je peux dire. Mais essayer les pas de voir si cet homme de Dieu est vraiment de Dieu. C'est ce qu'il va te dire. C'est comme ça qu'on va reconnaître les véritables hommes de Dieu. Merci. Merci bien. Bonjour. Bonjour. Ouais, tomonyo pe awa malgré ça mais Olandi Nzambe. Un message na bao bazolanda o libanda mboka. En tout cas, na pesi mbote ya trop na bana mikili monde entier ba saper oh ya léopard de la saper bozo mona mama Afrika mufinuka mokili mobimba soka zoya et pas passer Konde nga na yebi papa Konde lelo te. Lelo mwana ngai nenga zaboye abimi licencié à partir ya maloba oyo pasteur Konde abandai côté ya ka chaque fois na ndenge abandai komona ke nazala kati ya monde ya bilamba yango nazo sepela trop bana kin nazala minga koloba te oyo aza prophète te ke oyo babengi yo oyo kotatola matatola lokuta nga nazo ebisa o prophète oyo aza ya tikotaki. Donc bana mikili monde entier ba saper boya ngai mama Afrika naza pas passer Konde na bandi lelo te awa et pas passer Konde. En tout cas nazolo banabino aza mosakoli oyo ya batina kwani te aza mosakoli oyo abanga kanzambe aza lokola papa Simoki Mbao. Donc na yebiso même maoze mama a bishop maloba oyo bimaka pa na ye ata passer azate. Donc nazo yebiso ke eza ko vantete nazolo banabino boya banakin.
nazana minga koloba te mais pasteur na ngai ayebi yango pasteur Konde ke ngai mama Afrika nazana monde bilamba mais balobi te ke sokoza na kolata oya na Yesu Masia te yaka nazana minga koloba te aza pasteur oyo ya solo ya confirmé. Merci beaucoup. Mbote tomonyo penza awa na église ya pasteur Konde kombo na onana kombo nanga Glodine Dombas. Claudio yaki na nini ya Nzamba saleli? Bon, il y a un frère qui a chanté Bola Manzambe Leke Bele. C'est pratiquement impossible, trop difficile que le bas au tout Nzamba saleli parce que du jour au jour tout la muka Nzamba saleli abiso. Du fait c'est même que là la muka cause la parmi ba vivant et a déjà ngolo. Déjà j'ai miracle au Nzamba saleli. Voilà. Yosko ozana na église. Naza serviteur, parmi ba serviteur. Alors moi bozara na mo loro mo bo pesa batute ke opesi moi mafuta moi nini ya oteka koto. Bon, ce que tu Bible, dans l'Ancien Testament, tu vois que Dieu donnait parfois des recommandations à ses serviteurs. Bazo huile d'onction, derrière il y a huile, on n'a rien d'autre au Pésac. C'est juste les prophètes, derrière c'est un prophète, il a un don de la prophétie. Quand il est là, après ça registre la prophétie. Et il dit ce qui vient de la part du Seigneur. En 3 jours, on a pas de possible l'autre côté. Donc pour vous dire que ce n'est pas la prophétie non plus les miracles qui nous a amenés ici. Mais tout ça justement parce qu'il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu qui est à travers mon abisso et qui se manifeste au travers de l'œuvre. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Un beau de maman. Tout le monde a un protocole. Comment on a eu? Comment on a eu Sœur Cornélie? Sœur Cornélie, banda to bandi na thème ya la défaite totale du diable. Nzamba sia salé Léonie. En tout cas, banda to bandi nango vraiment nzamba saleli nga ya minene moko kondimate. O nzamba saleli nga vraiment kondimate ya minene koleka. Na nzela nanga na déplacer ki na raté na ba accident belé ya minene. En tout cas, le lenga vana kende na leka ki pa na moto na Nzambe apôtre Konde abondela lobaki pona ngai alobi na kende nzela ndeko sama po kozonga na kimia. En tout cas na raté ba accident moko ko internet teke na ko bika remok ni ba fina biso. En tout cas, neto kota ki na kata zamba na ndimaki te. Alors, est-ce que babimisa bino mwa bambisi na libumute mwa mpese na mungongo mwa nini? En tout cas, awa eloko moko te kaka ezaka ka parole. Awa eloko moko te ezaka parole. Bon bateka pe ba mafuta te a. En tout cas, biso awa eloko moko te bateka. Muta koza ana huile d'olive na ye, aye nango père abondeli po na ye. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Te maman. Mbote mama. Okoki koyebisa na balandi ya Congo Millennium ma Nzamba asaleli yo awa na église esika oyo moto na Nzambe prophète Konde azali côté ya. Mama biso to kota wakala. Konde asalaka biso mikolo nyonso ata pasi na kila suka ya tension esilaki. Nazaki nango lisute. Yango naza na kimia na tikali kaka awa. Nazali awa na bana na bakoko na biso nyonso tozali awa. Bimiso mwa mbisi mo na libumute. Yaki mbisi te. Eloko te. Ape bateka ba mai te. Mai oteka ndenge ni. Mai oteka mai onction huile moko boyo nini nde bateka ka. Wana ya be bango moko na moni yango te. Omoni te. Siko en tant que maman koko pona baye basusu conseil nini okopesa na ba oto musu bazolinga baya me baza ko linga te. Mama langa na ba mususu to asala pa ya mwasi ya president na yaka na moko akima balobele makamano nyonso ya bien. Soka zaki olanda ko kana za lelo bien. Datika moto sol memi moni olanda yo. Na la sa na kanga mwana mokepa na kanga mukolo tokenda boy ngape na tiki. Mbote mingi mama. Tokuyi ba kombo na yo. Kombo na mama Jojo. Maman Jojo depuis une église Nzamba si asaleli oni. Nzamba saleli mingi. Omoni ngade na zalia. Nazalaki mama moko alingi bitumba koswana. Mais Nzamba wana salanga tozo swana sanga na alo ba suti. Nzamba changer na no vie nanga, pe a changer identité nanga. Changer identité na onde. Oui, a changer identité nanga na comme Yesu, na comme que se soumettre na makambo Yesu alingi. Nazalaki muto matata, muto bitumba, na tiki. Muto mibale ya batu, na tiki. Na comme penda mo Yesu. Nango a changer identité nanga. Siko conseil nini okopesa na ba otan mususu ti siko penza bazolinga na bango koya te po ba banga ba bimisa bango bambisi ya. Te, babimisa kambisi te.
likambo na biso ezaka ya molimo soki oza na mbisi kati na yo parce que mbisi ekotaki spirituellement ekotaki boye te mpo mbisi wana ebime kobima mpe kaka na ndenge ya molimo bobanga te boyebele vraiment soko ye na yo toza na yesu ya mobimba yesu asalaka ata batiaki eloko kati na yo oyo esimbaka te bo babotaka te bayaka basala ba 10 ans na mabala bazwa bana bamisu bayawa azwa loterie mbongo akokende te 2 ans ayawa asali kaka 2 mois azwi mutu aye kozwa ya chance lelo aza na États-Unis donc nzambe na biso ati kotaka malamu nango kaka balobi mpo olinga asaleli oti kotaka tika masumu boya nyonso landa ye le reste ye moko azwi adresse na biso ayo ezali Oshwe 14 mosali na nzambe oyo azali awa tobengaka éminence son éminence Konde son éminence Konde aza na nzamba solo ye moko abengaka le véritable Dieu soko oya okuta le véritable Dieu akozwa soin na yo mpo okozwa kimia na o nyonso oyo ozwa koluka. Merci beaucoup. Merci nga nde na koremercie yo. Mbote maman. Opesi biso kombo na yo. Komolanga Sœur Bernice. Sœur Bernice, depuis hier, aux un témoignage. Oui, naza témoignage. Pour nga mo naza na bo moi naza témoignage. Yebele le kana libota nanga. Ceux qui va bien kambaliwa bat bakufa mikolo na mikolo. Mais le Dieu de Père Kondo et moi bien le véritable Dieu abominga na bon moi et naza en bonne santé ya on opesa nzambe merci. 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 Tema. Mbote mama. Tomonyo na église ya Père Kondo kokina ko expliquer biso na mai elekanaka awa. Mambo elekanaka awa eza ebele babeli babikaka bakangami bakangwamaka quelque soit problème na yo soko tseko ndima na yo okozwa lobiko. Alors opesi biso adresse un message pe na baoto mususu bazolinga baya me bazobanga. Adresse na biso eza Oshwe 14 sur Kasavubu. Baoyo balingi nzambe asala bao makambo malamu bayokaka to na sango bameka bango bato bako yeba soki ndenge nini nzambe wana azali po biso toyebi nzambe wana na makambo malamu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pasteur. Bonjour. Peuple de Dieu baoki koyeba na mboka nini oyo uti et puis église na yo na mboka oyo ozalaka. Bon, on a outi na mboka Allemagne. Précisément la ville à Diren, naza l'église à Les Rochers. Dans l'église qu'on a Les Rochers dans la ville à Diren, toi on mis balé Les Rochers dans Diren, Les Rochers dans la ville à Duisbourg. Après dans l'église à Les Rochers na Riginia. Pasteur, tout le monde qui présence na yo awa lelo na délivrance au ezo salema na Kinshasa, un message na peuple de Dieu au bazolanda yo en direct. Bon, un message au Nazanango par exemple, au Nzaba Tinga Ker na Tongo la lelo, pour la bas Nzambe. On a parlé parce que bazo parler dans 31 jours il y a marathon de prière. Bazo parler plus sur nous sommes la race des vainqueurs. Alors on a parlé lelo sur que makambo oyo Nzambe plein Nzambe na vie à moi na Nzambe, volontaire Nzambe na vie à moi na Nzambe, lipamboli oyo Nzambe a réservé la vie à moi na Nzambe. Diable akoki jamais kolongola yango pe akoki jamais kobotola yango ata bitumbango eza ndenge nini suka nango Nzambe alongosaka toujours ba oyaye. Un message pasteur na peuple de Dieu parce que ba misusu penza otalaka boazolo ba ba pasteur wana vraiment bango moko bazana moi hésitation pour que ayo ka penza ma solo to pe maloba ya Nzambe message na ba ya bongo. Bon moi je crois que base en hésitation c'est vrai que ba misusu ba ko na hésitation par rapport à raison na bango bazana ngo bon makambo mususu net ngana za awatena na iko ya mais osoka basala Nzambe makambo mingi bazali ko hésiter moi muke par rapport à babi mususu oyo sala mona biso basala Nzambe. Moi je veux dire que là où il y a livré il y a sur les blés mais baluka l'église ou solo ba muli ki mosala Nzambe wana sala ya solo ça de soit convaincre bango ba que ne ressemble là parce que tu ressemble à pour la kingali mais ba ne ressemble là parce que après tout yeso ya ki pour la biso batamasumu pour la vie éternelle, voilà. Pasteur, yo moko attend que mosali na Nzambe ko yeba ke bino moko pe basali na Nzambe bosali que lelo ba yike penza ba kende mopanzi ya etonga.
Mais ça c'est vrai. Donc moi je dirais dans le bien la bombe que le balanza menenge bandaki ça sundenge comme les lotés. Hein, moi aventure continue que na kati makabe beleza na kati mais il y a comme il y a le vrai il y a sur les faux mais yo mutu faux sur la nazo que nous sommes là voilà. Merci pasteur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bonjour. Kikoye bayo mboka outi ngana outi Paris. Comment on a Papa Zaki. Papa Zaki tomonyo lelo vraiment na église awa. Oza d'abord nani? Bon, naza moko naza secrétaire de l'église à Paris. Donc comme toya qui a un cadre kaka ya misala ya Nzambe yango nazali. Papa secrétaire l'homme de Dieu, tomonyo awa to profiter to tuna est-ce que awa bampese bobimisaka batu te ko bimisa batu neti bambisi awa ezalaka te? Bon, omoni lelo ezali 15e jour. Nga lokola naza muta maison na koyi ko commenter mingi te. Bato bazoya même lelo bino moko bomoni to yambaki pasteur ya Allemagne. Pe seza biblique te. Awa ezali kaka Bible, Nzambe ne mutasalaka. Moto te mutasalaka awa, Nzambe ne mutazosala na kati ya awa. Merci beaucoup. Na remercier bino lisusu. Bonjour pasteur. Bonjour maman Tatiana. Père Konde lelo penza tokuti yo awa na etonga au fait tolingaki koluka koyeba ndenge nini prière ezolekana. Alors prière ezoleka bien tozana tokomi na 15e jour otoyambi moto na Nzambe auti Allemagne pasteur Mavin. En tout cas ezoleka très bien. Un message na peuple de Dieu au bazolanda yo tant mususu pe invitation ko benga bango baya ebele. Nazo senga peuple de Dieu nyonso o bazomona nga déjà ndenge nazoloba awa o nous sommes un problème ndenge Matthieu 11:28 et le but venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés et je vous donnerai du repos boya bokopambolama bokomona ndenge Nzambe azosala. Père Konde aussi na baike penza balandaki biso baobi po nini tosalaki ndenge wana passé ba misusu bazoza na besoin te bazwa numéro na yo tant misusu adresse ko compliqué bango mwa moke. Numéro nanga kasi secrétaire azali mtu apesa numéro nanga na bité so kaza na wana mutu. Voilà Père Konde biso pe to yambaki yo l'autre fois tozwaki bénédiction te bao nyonso bazolanda yo ba diaspora bao baolanda yo awa bénédiction na part na yo. Kaka ndenge bazotala biso awa na minute ndenge bazotala biso nazopambola bango na kombo na Yesu ono za kozala toucher na kati na loba oyo akomona lipambo ndenge kolanda. Amen. Tokomi na suka ya émission na biso l'invité à mokolo ya lelo tozaki na esengo penza ya ko présenter yango pona bino awa toza na avenue Oshwe numéro 14 na Kasavubu bi awa nde esika o etonga na nkolo Bethesda ezali. Merci na balandi nyonso bayo penza bozali ebele bo continuer à ko s'abonner massivement na site na biso parce que toza na besoin que bozala ebele. Merci na number 1 ya Congo Millennium papa Riki Dibendi balobi pene pene ya moto ya monene à côté na epeza la rapeka mwasi moko ya makasi penguya maman nguli et tobenga na ngomba joli Dibendi respect na yo maman Eric Lusandu merci beaucoup Nicole Batafe Koba mata pena donc kende liboso na ndenga mukete nzamba pambola yo penza et merci aussi à champion à ma gauche Ipon sec et indiscutable bon retour na champion Tramontina. Merci à tout le monde Bobby sécurité na Kinshasa sécurité nde simbami na Golf One quoi avec Yemoko ADG Libambu. Merci à toi et prompte guérison à toi l'homme de Dieu Thomas Motonanzambe Thomas John Butuku même de loin. On est de cœur avec toi, on est de cœur avec vous et merci à toute la famille. Je vous aime beaucoup. Merci à le patron Os Osango. Merci également à Cécile Osango Wabila où repose la confiance du chef Serge Katembo. Merci à tout le monde aussi à Roger Mpongo, Moto Mbongo na Nice. Même de loin Bambo Tebele Nayo. Merci à tout le monde. Boza tellement ebele bino bayo bolingarabiso Pauline Nissa Kanzamba Pambola na nenga mukiete. Merci à tout le monde. Je vous aime. Gelor Kongolo. Un gros coucou à toi,
Merci aussi na bayo nyonso boza ebele baye bolingaka Tatiana. Bo continuer toujours à s'abonner massivement parce que tous en a besoin. Bozala ebele. Encore une fois, merci à toi Mireille au Sango of America. Ceux qui nous ont azongité, retrouvez-nous prochainement. Félicitations à toi Karine Chong Otumba. Elongo Penzana Papa au kilo, merci à toi. Ceux qui nous ont azongité, retrouvez-nous prochainement car toujours dans le cadre émission Nabiso l'invité. Allez, au revoir.